Ah, moi, mon keba est violé. Ah, moi, mon keba est violé. Moi, nanga sambakia. Si kana ki ba ko bate moi nanga ki. Na ko kimisa moi nanga na likambo nini. Bazuze bazali wana. Mbote na balandinyo so ya magazine ya tokomi wapi. Na F Sarabino toujours comme d'habitude ezalaka bien. Ceux qui jouent azobeta bien na poste na ezalaka bien kopesa e valeur na. Lelo ngai na préféré na yambela bino o abino député provincial o tobenga toujours na kombo ya mwana mboka Mukebai oyo boyebi na ba couleur na ye. Lokola na lobi keno joueur ceux qui aza bien. Et c'est toujours même entraîneur, même coach, aïe ba valeur na épée coach aïe na poste o isengeli. Mwana mboka mbote ndeko nanga ifufana. Na lingina eba faut défendre école, o défendre commune. Faut santé za la kolongono. Lokola ba pimelio mbongo, ba pimelio okende na assemblée. Na éviter baleki o anga mama wa biso. Est-ce que ba bolela mbaka lisusu? Ndeko nanga ifufana etumbo tango na bandaki yango na alaki motindami te kokoma motindami eyali bana lingwana bana kisasa bato bakani yango basali yango bapesi ngai mosala nakende kolobela bango banda kala nabundaka moke na mwa mayele ya na bongo na ngai mpe nabikaka na mayele na ngai nabikisela mpe bana ngai ya mingi te ya moke ezangaka te ya kokenda kelasi ya moteke na ngai na panzi ya mpiodi ezangaka te mwa bali na mutuka kotambola wana ezangaka te nakoki komilobela te nakoki kokanisa oyo ya ngai te mpo ntanga nakoki kokanisa oyo ya ngai milioni na milioni ya bakongomani bana eloko nini ngai nakoki komona ata mwa moteke wana motuna okotuna ngai makanisa ngai okende mpa bakongomani oyo bazangi nyonso bazali milioni na milioni ya kolia na tongo ezaka te so moto alamuki elenga olamuka na tongo akomitungisa kolekisa mokolo comme lokola etumba so elenga alali abosani pasi alingi ata apongi yango ekenda te lobi na poko soki apongi esili alamuki pasi ebandi ye komitungisa ebandi nakolia ndenge nini nakosala ndenge nini nakokanisa mingi bakongomani wana naza na ngonga mingi ya koba oyo ngai te oyo nga moke ya moteke ezalaka abundaka ezangaka te na bongo soko na bi nasalela moto mwa mosala ata kama mibale ata kama misato ya dola akofuta ngai nakofuta kelasi ya bana na ngai moteke kolambama tolobela makambo ya bakongomani oyo bakonyokama yango wana honorablement ke Mukebai to avant tokota na actualité parce que kozwa yo eza kozwa Daniel Safu kozwa mwana mboka Eliezer kozwa Christelle Vwanga kozwa papa Molière boponaki kodeside kokende na élection 2018 pe bakongomani oyo ozobenga lelo bapesa bino mandat mais tozo comprendre te tomoni cour abundisa mwana mboka Eliezer abundisa mwana mboka Christelle abundisa Daniel Safu yoko toyi mais lelo oza awa nini oyo lelo bakongomani baki ko retenir c'est ceux qui bamoni Daniel Safu bamoni mwana mboka Eliezer ceux qui bamoni yo bamoni Eliezer Tambo tozwi moko oyo alisanga wana eza nini parce que bino nyonso omoni ndeko Eliezer Tambo ndeko Daniel Safu babundi etumba makasi tango baki bapandisa bato bamonaki bango te bakobunda mpo na mbongo wana bakobunda mpo na solo mpo kongo ekende liboso tango bakomi batindami kaka kokoma batindami badongo miso babi bato baye na solo na bango bakobunda nango na nzela bapandisa yango bakobimisa makambo na biso na mpwasa bakoki kolinga bango ata moke te yango esenge ete bana mboka bapesa bango maboko basuka bango moto akolinga bango akozala te na bato bamesana te biloko wabula matari mbongo wabula matari bazwa batia na mabenga bakosepela na Eliezer Tambo ata moke te bakosepela Daniel Safu ata moke te
ata mokete yango wana bayimboka bayebaka te ba o bakobundela bango bakotelema mpona kokoba na etumba wana soki bango bayimboka baza na nsima na bango bayebaka te bana batindami oyo bakokufa mpo balingi etumba ya mbongwana ya Kongo tumwa bamafingafinga na bango ya bareseau sociaux nde ezongisanga nsima ntango oyebi te etumba okobundela mpona solo eza mpo bato bavali na réseau sociaux akamati mwa mafinga na ye atie kokosela bato makambo tongo ti pokwa yo obandi biloko no ya pamba nde moto kozongisanga nsima bolekisa ngonga na bino boluka ntango ya kolanda makambo ya bomoi na bino so boya na ntango wana te oyo bokokoma wana ekozongisanga nsima te kozongisa biso nsima te mpe ngai na posa ya makambo yango bakomaka te ake nango ape ngai posa na ngai eza nsima mibu 10 mibu 2 so nzambe apesi nga bomoi molai bakongomani bamona mosala ngai nasali ngai na bakongomani tosimba na loboko tobeta tolo toza na lolendo tobi tala ndenge tobongoli Kongo oyo bitumba na bango ya kolekisaka ngonga kokosa bato makambo mwa mokeba ya viole esambelo yali awa be esambelo wana tribunal pour enfant bakende kosamba mama ya mwana oyo babebisaki nzoto mwana mwasi na kokabola mawa na ye likambo wana na telemeli yango esama esu te esalama te ata moke esu te epai ya bana te ata moka te epai ya bakolo mama ya mwana ya mwasi azali kwa mwana nga ayaki aye comme renseignant etelo na bango babi bokenda bana nyonso bwalaki na milulu wana lokwa mwana nga sa dongwaki azonga ndako tango mabe wana esalama aye comme renseignant eyalaki awa te na moi nakoma bato nga na mopanzisango ya mboko oyo na sai mosala mopanzisango ya monene nakoma mikanda mosusu ya mboka eningani nayebi te oyo nakoma article ya absentéisme na assemblée nationale etelemi babandi otanga koma mokeba etongo te poko nakoma bapanzisango mosala ya mopanzisango eza kokende koluka sango ya te ovandi na etando eke so moto ya apesi yo tuku mitano ya doya okwakolaka mwa mokeba eviole mwana nga asambaki awa esengeli kokende yo moko okende otala so mwana nga aviole bazuze bazali wana tuna bango tunani bato nyonso balaki na likambo wana ngambo ya mama ngambo ya batata ya bana mosusu tunani bango sika nayoki bakoba mwana nga kimi tovandi na awa na ndako nakozela komilengela kobima pesa bino mbote bomona ye nakokimisa mwana ngai na likambo nini mpe bopanja mpe bokoya kobango te na etandoko eloko yaka na mpasi na mboka oyo la presse n'a pas de responsabilité ntango nakolakisa bango mwana nga moto akosenga bato basenga nga bolimbisi te basenga bana kisasa bolimbisa bi tokosaki bino mwana mokeba yali basaka yango mosanga pansango oyo akoloba aloba na ye ezala lokute ezala ya solo eyali mawa mingi yango bakobundisa eliezer etambwe bakobundisa Daniel Safu bakobundisa ngai bato bakosepela te basusu bakokotaka makambo wana bayebi ntina tete bato bali kona bango nde bakoluka badondwa bazwa mbongo bakokosaka bango bazwi elenge boye moto ya mouvement citoyen bakamati mwa kama ya dola kendolo bamokeba ye makambo boye ntango bakopesa kama ya dola obiki be moko moko moto wana apesa kama ya dola akobuka kesi ya leta sanduku ya leta na ndenge akosakana te yo okokola te okomoluka mosala okozwa te ngonga yango oyo boye bakokota na etumba oyo eza ya malamu mpo na Kongo ya lobi nakomona bilenge mosusu ya bamouvement citoyen songolo to paka bakomi loko babengaka na lokota français bamercenaire bwa bilenge lobi okozwa mosanda iso Kongo ebongi te moto akotindo wana akoyiba misolo na bulamatali akosomba bandako yo yaka okotelaka oyo yaka okosaka bato makambo oza elenge moko okoma na mibu loko ngai omutuni soko ozwa mosala wapi na Kongo oyo tango kozwa mosala bakofuta boni okobika ndenge nini kasi mpo na etumba eloko nasepelaka eya te bato bakobundisa bato basi balenda yo okobundisa Eliezer Etambwe te si okolemba yo moko okobundisa Daniel Safu te si okolemba yo moko soki etumba ya moto ya nde etumba ya solo te wana bokokwesa so moto wana etumba ya solo na alongaka solo bango bakolonga solo na lokuta ya bango na bikomakoma na oyo ya bareseau sociaux ya babiloko bandambo ya kobamba etali ni bango ndeko na ngai Eliezer Etambwe mbote epai azali makasi mingi
akoba na kokoba akenda liboso kombo wana o lelo bato bakobengela eza etambo mibu zomi koleka na nsima ezalaka te asali yango etongami na pasi asali yango te na misolo moto apesaka ye mpo bakombo na ye yeba ndenge moko na Daniel Safu moto amitongi na pasi bongo yo kozongisa ye na bozoba te na nsima akokoba liboso ye na Daniel Safu Longonya ndenge likambo ya makambo ya badepute invalide kokenda nakosepela nakoyoka sango malamu mpo na ndeko na nga Daniel Safu ndenge moko na Daniel Mbau baluka basala nyonso bazuzu ete bazongisa ye na Raphaël Kibuka na Chéribin Okende na ndeko na nga Monizi mpe na bandeko na nga nyo banso bali tukuli bale koleka ngonga esika ya kotanga kombo na bango nyonso ezali te kasi bayeba te na motema na ali na bango na etumba na bango na kopesa bango maboko mpo te bazuzi bazongisa bango na bibonga na bango. Honorablement Kemukebai, tout côté mon actualité. Samedi, RDC Azobeta. Ndeko, elika likambo ya nda ete, eli likambo etali, bato na biso ebele ya minene bakufa. Na ba musuba na bomo bokonja Kabila eli bokonji mabe. Bokonji wana eyaki koboma Kongo. Bokonji wana elingi tete Kongo za bato minene. Pombo kaso ya bato minene ndeko makasi. Poso likambo ekweli bino bokanisi moto na bino monene. Epesa bino makasi botelema bato na biso so minene bakufa batikala kokundola liwana bango te na bokonja Kabila ndai bakundola liwana yete bomo na ye bakundola yango te balobela yango te esengeli te tobosa na ye Mamadou Ndala akufa pona ekole tala matanga na ye ndenge sama lokwa ya moto pamba bakamati ebembe na ye basangisi yango na bibembe ya mampinga o bakufaki na makambo ya mukungubila na RTNC pote bembe na eleka bure eleka pamba bamona yango tete ya moto monene basali babengaka na lokota efase banalisation eleka pamba soko ko tala esika bakunda ye okoyoka mawa banda bakunda ye nano mona te mokolo moko te bakundola mokolo ya liwa na ye esengeli aleka pamba mbuta muntu Etienne Tshisekedi abundeli mboka akufi bakamati ebembe na ye bakangi yango libanda ya mboka babe ya te soki ekopola soki ekobunga kuna ebunga eyali bokonzi ya Kabila ndenge yali elingi te Kongo ezala na bato ya minene tala Denis Mukwege aza nano na bomo ina nakufi te azwi eloko ya motuya babengi yango prix Nobel oyokaka bokonzi oyo basepela na yango basepela na yango ata moke te eloko ya monene oyo esali te Kongo eyebana prix Nobel de la paix esengelaki te tosala milulu minene mpo na Denis Mukwege yoyoka balobela yango ata mokete te na lelo oyo eyali ndenge ya bokonzi ya Kabila liboso te Denis Mukwege azwa prix Nobel de la paix azwaka prix Sakharov ezali eloko ya motuya ya liboso na mokili oyo babengi Europa eloko ya liboso na Europa prix Sakharov Europa mobimba Denis Mukwege akamati prix Sakharov aye nango abita alakisa mokonzi ya mboka oyebi basala ye nini batie ye na poulman na sai mikolo mine amona mokonzi te mokolo mine ta encore mona mokonzi bayambi ye na ngonga ya 22h 22h ata kamera moko te eyebana te eyali ndenge bokonzi ya Kabila eyalaki sika esengeli tolela te esengeli nde tobongisa tokoma kokundola ebembe ya ndaye likambo oyo ya mwana na ye baliaki ye misolo toluka ndenge tokobongisa yango tokundolaka ebembe ya kufa ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi tokundola ya Mamadou Ndala toyeba kopesa lokumu na Denis Mukwege pe na bakongomani ebele oyo basali makambo ya minene oyo baza na bomoi to mpo bakufa mpo yango nde epesaka bana mposa ya kosala makambo minene ntango batali te bakokundolaka bakulu to basala makambo minene babengaka lokota français émulation na mboka na biso bato wana mposa émulation te Kabila na mposa nango te bokonzi oyo ezalaki bokonzi ya koboma mboka bato bango bakoma na mbongo basomba bandako baza na bapunda yo omoni te Antoine Gonda aza na punda na ndako natali bilili moko awa na mikili ya France alobi bakosala enquête na makambo bato balandi yango babi bayebi yango makambo ya Benalla na France balakisi un homme d'affaires aza moto ya France esika ya bato bandako ebe namoni batie elili moko boye balakisi homme d'affaires wana Vincent na banza komoni Vincent Mikle soko na bosani nalandaki yango lobia
Antoine Gonda pembe na soki o mosusu aka pembe kuna boso enkombo balakisi bango wa bakoma bango ba homme d'affaires bakenda te kosola kala ba millionnaire na moni lili wana na tando ekinga bien mboko ekufaki boye na Kabila na ebite so ba obaye bakosikola biso po Kongo ekenda liboso. Honorablement qui ont kebai to kotimba mon actualité na ebaka na parquet na grande instance nazalaki moko aleki na bandiko accompagner bino partout tango bakanga Peter Chani yo mwana mboka Eliezer Joël Cadet Serge Kabongo bozo sala liti pona libération na ye na monaka moko o azabu panzisa na ebaka te azamu panzisa ya peuple congolais to azamu panzisa ya bato bazana mosolo ayaka pesa ombote obinga na ye keno ofinga na télévision souvent omoni bato ye opesa ngambote siko lelo obimi député provincial oye pe alingaki pa tia libaya na Kinshasa po aza makasi lelo ekomi aza porte-parole ya président de l'Assemblée provinciale te eyebi te yango eloko toko bunda omoni 12 nasisa 12 mois na yo o balobi keno ozwa mbongo te balobi mukeba ya tia makolo na clôture ya Assemblée provinciale te la police aza déjà na ordre soki bamoni ka mukeba pa bakamukamati eloko liboso na koyoka pasi nayebi pasi ya baleki na ngai John Lungila puis Gérard Elenga nga pe nayaki mopanzi sango kwa bango nayebi te mosala mopanzi sango efutaka te so bafuti yo mbongo ebele eza kama moko ya $100 sika so ya mota makasi te okoma lokwa mosi ya ndumba okeya bapesi yo tukumi bala $1 profinga moto okeya Godin po yapesaka bango boni yapesaka bango tukumi tano $50 nayebi pasi wana na kosenga bango bakanga motema po bakenda liboso ndenga okokenda kozwaka mbongo epa bato nyonso bongo bato bakoseka yo moto akopesa yo limemi azali te nayebi pasi ya bapension so tokobundeza mpe mpo na pasi na bango po te Kongo ebonga lobi John Lungila azwa mosala ya solo atika komitungisa lelo asali epai ya Steve Mbikai lo sika akomi epai ya Godin Poi pa akozala se kote epai mpe soko okekuna bakofuta boni 400,000 francs congolais lokolo za nango te tango bakofuta bia na bikawa ebenge na finga mukeba ipo moto asepela na ngai akoba na kofuta nga misona koyeba pasi na bango babaleki ya pasi ngai pe na leka wana na kopesa bango nde toli bakanga motema pasi wana eza ya bango moko te eza ya milioni ya bakongomani ebele na ngai pe na kati na oyo bakoloba kofinga na koyanula bango te mpo nayebi bango soko alobi te nsima ya sanza zomi to nsima ya mobu moko aboso ete afingaki yo oyoka mokomosu abenga bi kulutu kolanda wana te na posa komona yo nayebi bango nalanda bango te nayebi bango bazangi oyo babengi conviction na kote ya bango bazala na conviction bakokola bakoma mpe bato mandene soko batikali na nzela ya alima na nzela akokendaka boye te moto akosola na miso ya moke oso okomi tata mokolo na mwasi na bana bakosola na miso ya moke yo okobomaka elili na yo nde nakopesa bango nde toli mpo na likambo oyo etali etumbu bapesa nga na Assemblée Godin Poi moto abuki règlement intérieur abuki mobeko na bina yo naza na bandakisa ebele nakopesa oyo na mikano azwaki akomi na mokano vu le procès verbal atangi procès verbal nzoka moko bapesa nga etumo na mokolo plénière ya suka esalamaki nano plénière ya simeyaki te mpo te balongola makambo balobaki na plénière bamema yango na plénière oyo nga olanda na nsima mpo baadopte yango na procès verbal nakomeli ye na recours na ngai nabi procès verbal bokotanga na mote yoke yano na ye abi te mokano ya Assemblée mpo na kosalela yango ekosenga te ekota na kati ya procès verbal. Et bon, on a attendu le procès verbal. Qui a dit vu le procès verbal? Qui a dit ça? La décision de la plénière. La décision de la plénière n'est pas subordonnée à son adoption dans un procès verbal. Oh, yo mon tobaki vu le procès verbal. Si vous avez dit que vous avez l'Assemblée, vous avez un procès verbal, exactement. Yo somona mokano ni lobana monoko so dans le cas santé Godin Poi maplo mazomi na mitano nous ne sommes plus dans la société de l'oralité toi na mboka ya maloba te toi mboka nkoma soko loko namba komi ngo teza mobeko te
acte de commissariat qui il y a IDPS Francis Chibala Babilo quoi bongo. Comment y a na poto comment là yo mona wapi makabobi na monoko kwa mobeko tango ko ya obina ga mobeko okola kisanga ta mobeko na nzeli. Si une décision n'est pas subordonnée à son adoption dans le procès verbal soko ya lite sengi ba koma yango engo ba tango to que est-ce que pas bazuze yo lobinga bi ya ki bongote okola kisanga ko elemboni. Nous sommes dans la société de l'écrit, M. Godin Poyi. Tout comme nous na tango ya kokoma. Bango batanga ngai sika na buki règlement intérieur. Ngai na tangeli yo. Balobi yo moko osinyaki yango. Yango to lingi bato ba profiter ba règlement intérieur. Ngai na tangeli yo esika Godin Poyi ya buki yango. Bango batangela ngai sika na buki mobeko. Batangela ngai ata moko esika na buki mobeko. Ngai na vision na komeli bango bayano lingai na koyano bayano lingai batiki etumbo bapesa ngai ya lifuta sanza zo na mibali po bakomi yango esika moko te engo bate batiki yango ba kamati kaka oyo ya te sanza zo na mibali na tia makolo kuna te nako kindo kufunda bango pa bazuze toko kena esambelo babengi coup d'appel Godin asabuki mobeko nako memeko na mobeko ebuka okoka nde mobeko kofia kola non fia comme bongo ta kolela mobeko ko fia kola ye wapi moto na nzambe ba ko sambelo zela na tuna yo bino bandimi ya Godin Poyi nako ka bino mawa zo bango ko mamungu ati te yo kanga nako soko tuninga na Godin Poyi na ya ko mamungu tuna ngo biblia ba ko la kisona ya ko mamungu tuna ngo na biblia bino bandimi ya Godin Poyi nako ka bino ma na mayela leki yo kana lo ba zela na lo bana yo na ko yanola zela na okeno malembe te yo kana bisayo na okeno malembe nga na gradué je ne suis pas sous-diplômé na gradué et facile na sala mosa na mboko journal yo kaka les soft nzaki motomi ya mi balé ya les soft international deuxième personnalité tokei malembe toko sala lokasa wana na Rwanda ekotekama na Bujumbura na Kampala na Goma na Kisasa na ki patron de la rédaction directeur de la numéro 2 du soft international toko no malembe ya po ba koloba na bato batanganga nga sa komo na ngali boso bato amoni longi nga na bankoma na ngai journal oyo kaka benga Africa News oyo lelo koma monene ya ndeko nga Achille Kadima na l'un des pères fondateurs ya lokasa wana ngai na Alain Cole l'un des pères fondateurs ngai directeur de publication à Liboso mobu mobimba na l'un directeur de publication ya Africa News o botanga kawana l'un des pères fondateurs ngai moko na sel lokasa na ngai comme na Congo News toko teka ngoma babengaka pré-vente soki lokasa malelo bato ya kopesa mbongo soki malobi bato ya kopesa mbongo lelo soki ekomi be na victoire bitumba kendo tuna ba revendeur oyo batekaka lokasa bayebi mayela mokeba ndenge lokasa mokeba ekotekama bana wana bakomopanza sango babi mokeba ya koti maison asimikisi boni lokasa ekotambola boye nga na tango te ya kolekisa mpo kolakisa bato mayele langa na sina lakisa yango ya mosala na ngai. Moi je suis une référence dans mon domaine na makambo babengi presse écrite na Kisasa tuna bakulu tuna ngai bayebi tuna kinki mulumba tuna kibambi shintwa nga na sana journal ni lokasa numérique liboso te comme etando eke na ka secrétaire de rédaction tuna kibambi shintwa pandi moeza tuna na tu mukona longwa ki alelaka mukona longwa mosa tuna kulu tuna ngai mutinga modeste ngai bato bazako luka ngai basomba ngai po ba memanga na balokasa na bango sala ngai na sisi mosanga soft na 2007-2008 mbala suka na salela ye moto liboso te nakoma nga pe patron na sa journal na nga Congo News lifuta na nga ya suka na les soft $900 kama libwa ya dola tuna ngai mopanzi sango nini awa na Kisasa bafuta ka $900 tuna ngai demande moi exacte que nako tchola baninga ba okelanga mawa nako bande so qui a $900 ici par mois chez les journalistes $900 qui mon prince sango ataza mon compte n'est pas ça soit payé kama tamisa to mine ya dollar pour motoloko akinka futa yo $900 ngo baboni ngo bate bongo yali pe $900 wa kinka futa nga yango boni ya boye loko a Messi ba ko sombai to vandi na NFC soko lingina sale pa na yo pesa ngai $900 soko tuna bandeko totawa bakulu tuna ngai o to sena ba mosala ba bisao kiye mukebai nga na esu na ngonga lobate na yana ko lobango po bato alekisi ko kwakola nga bato batanga nga bayeba nga te bako kumisa bi mwana oyo loboko elengi bona kotanga
Soko tangi les meilleurs journalistes en presse écrite. Mitano. Otia Mokeba inakati. Tout n'a pas dit que aller à ton bango. Les 5 meilleurs de la presse écrite. Tout n'a pas coulu, tout bango basana bana bon moi. Naebi saki wa ngana sala article. La liste des absentéistes à l'Assemblée nationale. Toko la kisa boni session mobimba. Bato bayaka mosate. To bimisa wana bankasa ya kati ya Assemblée nationale. Basala plénière, kati plénière. Jean-Lucien Azou Maloba. Congo mobimba telemi bato babia bato bayaka mosate. Tala bapandisa ngwaso bakako kundola yango. Tous les pays ont bougé. À la suite de cet article, tous les pays, nous on a marqué l'histoire de ces pays. Tous les pays, le Congo a bougé ces jours-là. Qui ne se souvient pas de cet article? La liste des absentéistes. Qui ne s'en souvient pas? Tant que vous avez analyse, bango bako vana bandako babako landa biso. Ako vana nanda ko naye. Pe ko bananga ta Mosai Nanzambe. Mosai Nanzambe yango nanga babandimina. Ba bakate ba o yanga bako bunga po ba yebite bino bo yebite godem po ya ko kosa bino. Bo vandika na kati ya Lingombana. Akosa ke bino te tazali candidat à la société civile indépendante. Akosa ke bino. Akosa ke bino te yo tanga yango na bi tuna Biblia. Soki na kati ya godem po na mukeba inani akobongwa na Mungu. Tuna na Biblia. Akosa bato te ali candidat à la société civile indépendante. Bandimi o ya ye. Nalandio pe na kiosque. Tango FCC kamati ye atie président assemblée a Abiba Zoba nanga na conseil bango siko na loba ya solo na moto ya FCC bongo moto bongo FCC ta Mosai Nzambe ali Mosai Nzambe pona liboke ya bato baliwa ba kapé na ebite so baleki atakama na ebite so baleki kama ali Mosai Nzambe pona mwa kama to tuku mwambe to libwa ya bato bakenda pa na Mosali na Nzambe te le couteau à monene bongo moto mission monoko na yo benga Mosali na Nzambe le couteau okosi bato akosi ka basali na bandimina ete akosi ba kongomani ba électeur akosi mokili mobimba mokili ba ebite moto aka na solo te soko moto siko azokosa pona bomo na ye moko e bongo po kosa mokeba makambo akoyoka somoni akosi bandimi na ye abangi bango te akosi Nzambe na ye wa likolo akosi ye yo okotuna nga na ye na ya kobongwa na Mungu nga na pekisi Nzambe aya su na kanda na ye akala po moto akobongwa na Mungu kati na nga na ye ya yibani. Honorable Makia Mukebai touti koutana événement moko mibale ya makasi lelo ngai na sepelata nota na télévision bakongomani bazoloba keno tomoni Makia Mukebai bapesi etumbu. Mais makambo honorable asali tomoni angote tomoni place pe afingite mais oyo tomoni na assemblée nationale au peuple non assemblée nationale po bazo comparer bino mibale deux députés o balobi ke o afingi o pe afingi mais moko tomoni image pe yo basengi yo pardon o senga pardon devant batunos o boyi pour reconnaître yo salité mais o ya sengi pardon tomoni balokasa tomoni na ba journaux tomoni na image na assemblée nationale parce que azo reconnaître oyo yemoko asalaki ngai na bandaki na likambo te babengisi DG ya DGK Raoul Elenge babengisi DG ya Fonac ezali ba misala oyo ekotiselaka kisasa mbongo oyo DGK makambo ya mpako Fonac ya twaka mbongo ya Foner nesika ya gouvernement central bapesi ye po apesa raskine mpona bopeto na Kisasa DG awa na Fonac komone Jean-Claude Mwisa oyo aye bakende na lombango bapesi etumbu oyo aye banda ya eumela telelo Jean-Claude Mwisa na bengi yango 2 poids 2 mesures esengala etela ko lobango netando yake mpona nini bokende na lombango o bokende na lombango te tina nini po kuna basi bakanaki ye balongola ye batia moto mosusu tina nini epai ya Mwisa tokende lombango te ali na loboko ya moto moko ali likolo ya ngumba Kisasa na moto na ina natangi kombo na ete na kwa kotanga ga yango na yepe ko balikambo babengani bana basi mwambe na mosala ba hotesse babengani bango na mosala na mayele bakomeli bango tete babengana balongwa batie bango babi bovanda nano pembeni bango baye na papier pia na wana ali kester iye na kati ya likambo baye na bato zomi na mibale baye kotia esika wana naloba yango te
tango na koleka na etando eke na lobi te bankumu to na bango kuna batanga te baba illettré te to sala bo lokwa mobeko likunzi constitution na mzela na yango ya tukumine na libwa article 49 elobi te esengeli tosala nyonso mpo bayebosono bakota pe na kati ya bainstitution yango nga napesa likanisi abi lokola batata wana bakokoka mosala te batiaka bango bayaka mibale mpo bango bakenda maponomi te bazwaka bango kozwa babengaka yango cooptation tozwaka bango mibale tozwaka mpe bendeko na biso bayebosono mpe mibale mpo topesa bango mpe nzela ya kokota bainstitution lokola ye Godin Poye asaka na ngai akamati likambo wana baete batata wana baba illettré nalobaki yango na etando eke nalobaki yango na assemblée provinciale te nalobaki yango libanda soko bankumu baki na posa afunda ngai bakoki kofunda ngai mbala moko malamu bafundi nga te baye nango na assemblée provinciale et comme na assemblée provinciale basengi ngo babengaka chantage Godin asengi nga certain j'ai été victime d'un chantage d'état na kati ya mbato ko bula matali ba ko pesa ngai makambo sengi na saso na sali yango te na komona babi na ngai bankumu ba ko funda yo moto longola batu immunité to esengete bazuzi ba ya ko senga ba nkumu ba ko funda yo nkumu matali kolo yebisa ye to ko funda yo mukeba oyoki bankumu ba ko funda sika soki osengi bolimbisité na Godin Poye na bankumu na plénière soko lapinda ya te te makambo nyonso tolobakawa obando bimisango esu libanda te tokotina bankumu bafunda yo mpe tokolongola yo immunité awa wana Godin Poye bilili nango ezoleka te ntango akoba tokolongola yo immunité président assemblée provinciale akanelaka motindami wana kati mpo yo tokolongola yo immunité zuzi nano ye te plainte nano basali te ntango balobi tosalaki ya ntangonga mobimba bakoloba oyo aloba balobi na bina bango bokoke na mosika kolo likambo ngai botika na yanola bino na mati likolo na bisi bango Godin Poye na kosenga bolimbisité plénière na kosenga bango bolimbisité bankumu na sengi bango bolimbisi baba kolo bakoko soki na ona saki bilobana ba te baba illettré ejokisa bango pota balimbisa ngai kasi soki bolimbisi wana ekoki te bana kanda bakenda pa bazuze bakenda nakoyawa nakoya kosamba soki bokolongola ba immunité nakoyawa ngai moko moto kwa kolonga ndako te nakoyawa bolongola ba immunité po baza kosanga chantage bayiba kobangisa ngai na yadoli bango nde mobale ya nolaka bato na yebisi bango na o etali te na la pandaya makambo ya assemblée provinciale ya Kisasa malibanda te nakola pandaya wana te tango na sisi na kiti malembe na fingi moto te na tubi moto mbanzi te tonga te na kei sika na ngai nazwi biloko na ngai na bimi kobima na bimi yango wana ngamo azangisi biso limemi te na yana libino te na bimi na ngai yali kelasi te moi kelasi avant de Godin Poye antangisaka te c'est une forme d'expression yali ndenge ya député Alex Sabino te nasi na yana libino botikala kozwa mokano nasi na yana libino na finga moto te o bako benga outrage balobelo koni na salaki baloba yango bana Kisasa bana Kongo mokumbe bango na zwande biloko nanga na bolembu nyonso na bimi eloko sa bango pasi babanza ete na moto moko ya kolemba tango bakosanga chantage na osenga bolimbisi tango na boya yango bamona te moto yo o babaka lokota français il nous a défié boni biso bato nyonso boye na mokonzi assemblée yalo bana kosenga bolimbisi te na senga be bolimbisi pona mabeni na sali balinga ete bakisanga soni po balembisa ngai ne tumba eloko balukaki yangwana ils ont cherché à m'humilier Godin Poye a cherché à m'humilier ayebi état d'esprit na ngai te connais pas mon état d'esprit naza lokwa ete ayebaki état d'esprit na te s'est trompé sur moi ami conseiller ye na abunde tumba te nano abunde tumba te na bomoi na ye aza kosala na DGD ya ex ofida na moto ya Kabila kobwiza bandi na Kabila lelo te ayeki kuna akotonga bandako na baka ila 17 parcelles akotonga bandako ne belebe na ebite so mbongo ngwa zwango ndenge nini ayebisa bandi mine azwa mbongo so mapango wana aza kotonga bongo so kwa mola kizinde pe so mbongo so bandako ebele bon akotonga bandako na ye tango ya kotonga bandako ninga na kobunda na pasi o momoni ayebaki mental nanga te pete lelo ayebi yango te connaît pas mon mental ayebaki yango tami kosaki pour ça ebisa bato dans quelques jours ce gars là je vais l'humilier hein. Il va voir, je vais le mettre à genoux. Yo, Godin Poye, tiens à genoux. Yo. Mathieu, le gars, petit, non, va répondre. Maman va mettre dans mon sous, bandit marali, voici, mais si gars, yo, qui se sonne. Bah, bien, côté.
Lui peut me mettre à genoux, moi, mon Keba, lui. Godin, pour toi, tu me mets moi vivant. Yo go tende bembe na ngai à genoux. Ngai na bon moi. Vous les rigolez ou quoi? Ngai na bon moi, na ye pas no Godin pour na mabolongo yo. Na tia la ngonza mais c'était na tia yo. Yo moko moto le coûter pas nzambe. Vous les rigolez ou quoi? Ba donc souba ba ka o ya katia moto na moto te. O ko ya to coûter to ko solo ko seka. Godin pour yo, o tia nga à genoux moi mon Keba moi. Acheo na ndako. Na ko ba ni tumba na ngai. Nake kofunde pa bazuzi mobeko ko beta ekala mingi te asali makambo ngona nko ya mobeko ko beta kaye o vandi na openza boye oyo ko ya na politique kaka lobi ya FCC a duo na mawache yo président assemblée provinciale yo ko loba na ngai o ko bisa batoke je vais l'humilier, je vais le mettre à genoux tango tala nga penza quand tu m'as vu là à l'assemblée au milo belite moi mon balio ngala ko tia tali bolongo moko na se moko ya pa mabimi balete yo Honorable TV Zangunga, na otuna yo oyo penda ya suka pona entretien lelo. Lelo Mike Mukeba azana baleki. Azana ba banakas. Est-ce que lelo penda eza fierté kutang sa penda muto asala droit parce que tomoni malaise oyo uti na ministre ya droit yemoko aloba ikeno ba maître avocat RDC baosala pona cravate veste pona banda koto puntuka lelo Mike Mukebai jeunesse ce qu'on préparait à venir et puis kozalati directeur à cabinet ya chef de l'état musala naye eza nini ndeko ya liboso nako benda nako te ya bandeko oba komi benga base banzambe tango ko bato ba amosé na nzambe yeba que l'humanité comprend plus de 7 milliards d'individus. Tu as plus de 7 milliards. Ndenge toko ba bato ko bota bato ko kufa. Soko sana mo mwa liboke na yo moko. Obengi yango ndako nzambe. Oza 2000 3000 personnes. Yo moto ko bikisa mokilité. Yo kingai zada komikitisa ya mwa liboka ya moke oyaki kokuta liloba ya nzambe okotika yango kokenda yo moto bino bandime ba okenda bomona batayi na bino wana lokwa baba nzambe te bato kwanga bakokufa bakoleka liboso te bango bataya bato mosu bateyaka esika bovanda kana bato mosu pe bandimi bavandaka wana mokili ya ndenge wana bozala komikitisa bosaila nzambe ya solo basaila nzambe bokomi na lokoso ya mbongo po yo za église Philadelphie Félix a ko sambela kuna mata faulu pasala okomi moto ya Félix politique ya makamabe bokebe stongo ko baluka ya bino Félix ko batela bino te makabo boko luka wana lifuta nango koza lobby to pe na sima ya mibumi tano to zomi Félix azaka mokonzi te bomilengela bomi batela bokeba politique ya makambo ebele bokoya kofuta ngo moko na bino afuta ngo awate na bateke na obeta na boko likama ba salaka o bilenge bakenda kokota na lingomba na bato bokonza balakaka embongo bafuta yango bote ya makate moko na bino balakaka bakofuta ye bafuta ye bote ya makate politicien ko utiliser yo akotika yo ngana politicien ako utiliser bakotika yo bomitema botika ya makambo na bino nzambe biso toana milulu na biso mokolo ayenga toko kenda kozwa zapie le bemba gombo lo mela biso toko tambo ay makolo malembe te sika toko koma na sina lobi yango na kozongela yango moto akoluka mobulu esala mokolo ayenga eyali mokonzi mboka ye moko iye moto azu elili na ye na kombo na ye atie na manzanzo batemisi na kisata mobimba iye moto atie yango soki bato babundi bato bakufi toko tia yango na moto na moto na ye si maso tolongola moto na ye tokotia na moto na ya mukuna bitekute kumukuna kombo na pesi ye kombo bitekute alo kwa ndunda basomba ke na nzela na wenze Kabila somba ki ye mama Olive somba ki ye bitekute kusikoyo Félix asombi yo Fayulu pe akosomba ka yo Katumbi pe akosomba ka yo bandimi na bino bandimi ya mukuna boyoka ka pasi na motema te bo babite ba oyanga ba kokufa po bazangi solo bino solo eza na biboso na bino na miso na bino bo komona yango te muku na za kumisa Kabila bo mona kite
Maman Olive akotambolaka na ye lokwa sakosi kobenda kokenda na ye esika nyonso bomonaka te akoma lokola mwana ya pasteur Théodore Mugalo po mbongo bakenda kozwe pa Mugalo akoma lokola mwana ntongo nyonso papa Mugalo yaka na ndako aye bapesi ye mwandamu ekoki te Kabila kei okomi kotsola Kabila na mwasi na ye okumisa Félix bino bandimi boko mona soko acholi ti asisi ya bilo ba amene bino bi amene bakosaka na bino bote lokonini bino bandimi ba Congomani nous voulons des Congolais responsables. Levez-vous contre ces pasteurs là, levez-vous. N'allez plus dans son église, levez-vous. Ce n'est pas la parole de Dieu ça, hein? Comme Sigako Luka soka pa amoni komi pembe te fait ça akokena bite kute okende so pa fa po yo wandunda na zando bakosomba kali okende so pa katumbi bonyo ko sa lingomba na osoni boy yo moko ozaka na mwasi na bana te makambo ko sa mwana e bayemba kai kombone na bo bayemba kai na ba tezo muku na pekisa tata lokumu ya libota na bino boye yo tata na mwa boso ata bitata makambo boye ko boma lokumu na biso tata tika oso liaki na Kabila ekoki suka wana bite kute tika makambo wana tika makambo ya komiteka lokwa ndunda na zando tika yango bino bandi bobimani na lingomba na ye moto na nzamba kosa makambo boete penga na ndima bato musuba makasi esengoza na ndoki okumisi Kabila te kaka na lingomba na yo okumisi yeti simoye suso bisi bato ministre ya souveraineté, ministère ya souveraineté, yote. Et ça, mon conjoint, ça y est, bonga. Amen. Amen. Oh, Nzambe. Sika yoko tuna, bato bako bongo na libanga mungu. Yoko tuna bango, bato bako monana. Yoko yako tuna nga yobi, mokeba inde moto masumu. Nga na moto masumu na, yamboli masumu na nga na ndima, Nzamba koko langa mamu. Bango ba mukuna bango ba godin po inde Nzambe akulimbisa bango te po ba ko lakisa te bali bato apeto nzoka bango ba ko sama beko le kangai mosumuki toko tambola mokolo na yenga toko senga ba konja mboka bwanya ekotela bango biso to na pose tumbate biso to na pose akendo yamba mwana mboka zapile abunde tumba po na mboko oyo atika bomengo ya tata na ye akota Nzamba po abundisa muze loko ya motu ya kosakata mitumbi mbeka pona mboko toko kobosa na kango te yango amba nyonso soko to moni ye esenge toko ndo pesa elokumu toko pesa elokumu ko yenga elongo la baninga nyonso oya la muka na kobanda na Martin Fayulu elongo ezali boso tala ngali kamboko to yo yebi moto te oko tuna directeur ya cabinet ya président boyebi etali moto na nyamu boyebi etaye ko luka ko jwa boyebi ye ya ali moto alinga ba mona eta moto mbongo bande kwa ide pesa ngo bango bango mawa sikaya zaka bongo moni po asala aka jumi tuka soko esikani na nyongo pona kolalisa ba conseiller nyonso ide pesa tango ba otambo ala mituka mali ya kamere moto eli biso yako boma mosala mokonzi na bino ya comme ba bina lokota l'effacé l'homme a tout fait et yali mawa mingi soko bande kwa ide pesa bala mukite nga etali ngate bokonzi ezali ya bango bayokana ke pai bakendaki ko twango ngana zaki te likambo ya bazuze yali likambo ya pasi ndeko kasi eloko na koyebisa bana Kisasa bakongomani bazuze bango nde bato ya liboso ya kanyaka te biso nyonso kanyaka ebebisa biso tobela bazuze tobela mpe badepute provinciaux tobela balakisi tobela mpe baminganga biso so tokotoka kanyaka elingo batete na bite bolimbisa biso elingo bate tobundela yango makasi tokende kolongola yango na misise pa ezali. C'est un fléau. Congo mobimbe esika nyonso okeye epai bakonza mboka bali kanyaka okeye epai bato ase kanyaka molakisi mwana koya abi travail manuel te pesa 1000 francs okeye epai monganga te tonga na esima mokongo moto akokufa biso kopesi te akufa na ye esengeli tozwa yango nyonso ya bazuze liboso po bazuze bango mosala bango moto kotia sembo moto tombolaka mboka sembo soka ite mboka kokweya peto landa na nzela nyonso ya Congo epai kanyaka yali kanyaka est une prise de conscience collective biso nyonso kasi etumbana kenda liboso soki bakonzi o bali kolo
na biso to batinda totelemi yango le premier responsable dans la lutte contre la corruption bato ya liboso esenge batemela kanyaka eyali badepute nationaux et provinciaux kasi tokotelemela yango te mpo biso mpe tokomi mpe na poso ya kosomba bandako na mituka mpo mosala na biso oyo bapesi biso na bulamatali na bana mboka eyali contrôle parlementaire totala mbongo ya bisolo ya bulamatali ekobima ndenge nini bakosalela yango ndenge kasi biso badepute mingi na kati na biso bazali mpe na posa ya bandako na mituka totika yango toyokela bakongomani mawa mpo na mbala liboso totala bakongomani tobongola bomoi na bango. Merci. Merci. En tout cas, na peuple congolais, oh lelo honorable azobenga bino bakongomani. Bosenga kina zongela honorablement Kemukebai. Naye kusala émission na résidence naye. Mambo etali mo na États-Unis na futi bien États-Unis te. Merci.